Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo na yebi ete bozali ebele mpona kolinga koyeba eloko nini oyo tobombeli bino na mokolo ya lelo. Bandeko babolingo mokolo ya lelo touti kobombela bino sango monene oyo tokoyebisa bino na oyo etali ba soi-disant ba combattant ya kuluna awa na poto pe koyebisa bino ndenge nini bato ya apareko bakomi komema makambo na bango na ndenge ya mosika pe bakei kosala kikuluna na ndenge ya kosala faux usage de faux na signature ya président Joseph Kabila. Bazui document oyo négociation moko elekaki na entre Eduardo Museveni na Joseph Kabila ba signature esalamaki bango bazui document wana officiel baki ba manipuler yango pona ko modifier signature pona koyebisa ba peuple congolais botala kutu Joseph Kabila kombo na ezali botala ndenge ya sinyaka. Mais nyonso tu wana touti kotimbela yango tokoyebisa bino nyonso na émission oyo tozali kosala na mokolo ya lelo pe tokorevele bino bamakambo ndenge na ndenge. Mais avant tokota na kati na bamasolo na biso tokosenga na papa Botamba kuna na régie atiela biso nano loyembo moko ebongo sima tozonga na kati na masolo na biso. Papa Botamba tiela biso loyembo s'il vous plaît.
bango bayebalulaka yo na boyo balulaka nga batondisi bansube na bolingo potoka mwana Elekate, nakoya kotubela, poto sukola mitema.